ok de l'obaki avocat ou azali faux avocat oyebi ne tani avocat na jeu dossier biso totali ko moni ndenge avocat ata avocat na question surtout on a ndenge zo seka donc avocat zo mona tenze ko yeba zati ba dindisi na libula mayanye to ko luba mais sikoyo avocat zo bunda kaka po nini asa mo makasi mais dossier wana ezan déjà dossier moko ya mabe bozoba ezali ya Félix Yemoko Félix Falala na likambo depuis kala aluka pe avocat depuis kala wana nyo surtout personne la maboko makasi ya musicien biso azo mona po bimsa mbongo pona avocat eza problème alors mingi ba ibaka te bozoba ba te bozoba star bozoba ba patron mais comment yo star mo bima ozana avocat te bozoba avocat ya likambuté ba congolais boss la batoyi vraiment congolais za muto ok il faut qu'on enseigne ba toujours les sous l'école biso tant yo za ko sala likambo ezala to montam reprise na yo ezala to sala orchestre na yo bazoka déjà avocat azala en permanent au congolais zoka avocat sur likambo ko no bazoka avocat bien avant avocat beaucoup ko avocat bino na tant likambo ya zo kutra pe avocat bino azo ibandeni ngolande la dossier mais congolais pas na ye azalaka tant likambo ko au moment na pe na tant likambo ko na abozona na avocat atiki na likambo mo mo tant mo ngela ko yebise on comme grave na ko mo ke no avocat nde wana moni bazo yela avocat mingi ba misunya ko pola o alo ba dossier ko pola mais ko neti ezali misunya ngombe ko pola ba ba tikeli wala pardon vraiment ça le miracle mo ko ngola ta misunya yo o ezali ka pola wala ba nini o luka wa débibé ko nini ba kalingela ba toile na fait c'est ça likambo yo za pour ikana Congo sikoyo ezali mawa pe place avocat ba za problème tamba dego avocat so sala musala na eta ka avocat mais ba ko tikeli déjà dossier c'est ko ti bam kusu a ko sala nini abunda kaka abunda men to sengi na globa to za ko sala ba commentaire bo tika ba commentaire ya pamba wana bozali ko sala botika ba commentaire bino moko boye na poto awa ndenge to lobaka to sur l'émission na biso bozo sala loko te bo vandika ka boye est-ce que bozo lobaka avocat so ko ka lobate c'est ka faux avocat comment so so ko ka lobata za na ba réserve mingi pa ebike donc si on essaie ko ba nkusu ya mingi et ça dossier moko siko azo ko sala ba kase tant avocat ay ndenge ni nyako ko reçu et comme si ko ndeba lobaka par grâce de Dieu ndeta monsieur gogo simba mais avocat moni était à l'ékisa kita mingi yango na ba congolais to tika bilobela na biso yango ne eza même ko boma makambo bele yango pe bazo ko mona biso pe to zama ile te même na mokili mo poto ponini to zamba tumoko to yeka la meto lingi ko apprendre te to vandika gabo comment tendego yo mutu mboke ndeka ko komolo bake Félix wanze kwa aluka na ye avocat msupo avocat na za fo avocat ko ka olobate yo esengi na yo ete moto akomi bia biloko ya boye azonga susu na bande de l'école ou bien apprendre les susu mingi na poto parce que avocat za moto oteke batuni ka question le o ka yele mbala mo bandolo ba il faut qu'on raisonne nan boyebi dossier na soke za ndenge nini yo vanda kaka bo ba pesi musunya ko pola mpa balobi ale musunya nde to pesi bo pardon de ko sala ba miracle ba nini po ete musunya ngo poli une grande partie alors mekana ko luka mo ba partie mo ba biebe o longola ko poni ba kalingela baduna fete balia c'est ça azana azalina musunya ko pola alors bon tika ko critiquer avocat za na likambu mo côté faute ezali à Félix Wanze kwa yemoko tangu likambo wana bandaka il fallait aluka déjà avocat kala avocat banda ko landela yango pour ceux qui avocat zalaki déjà depuis kala na ndimite ke likambo elinga ko mati na ndenge ko milelo yango na ba peuple congolais il faut to yebaka onin to koloba to tika de bilobela ya pamba ezangitina liboso boloba ki onini o ko fine mtabo za la kofia tekie tango moni ke ba makambo ko mo kende na ndenge ke ezali kambo ya Félix Wanze kwa yemoko so bokomi ko critiquer avocat sali nini avocat sali le côté ndenge to lobi avocat ba ko tikela musuni ya ko pola donc azali so ko meka ko sala miracle pour ko longola mo ba misuni ya bebe ameka ko kalingela yango ba tuna fête pour balia c'est ça mais ko lingate ke bo luka ko salir kombo ya avocat pour na ko koma n'importe quoi makambo pam ko kansate ke ezaka plaisir que journaliste a attendre mikwa tout ni question bala moko fungoli mnoko bandelo ba non il faut qu'on réfléchir et là on ni no goboloba oyebi teke likambo ya ko koloba pe na ba journaliste ndo ba otuna akoko loba likambo moko pe et sali erreur pe ko simo buna dossier na mukola jugement pe ba bimi sali image na ba bimi yo mukolo ba mukomsu na biwo na ba journaliste moko bayaka tela ba tuna ke question sur Félix Wanze quoi tela likambo lobaka boyebi yango te peuple congolais faut bozara mayele botika ko critiquer avocat ya batu pamba yango to sibino ke ba congolais faut apprendre les sous mingi to zonga na ba formation pour apprendre mingi 32 ans oyo et comme sibiso ba congolais na bozoba ekoti sibiso na bozoba po nini batikaka biso kaka boye tozalaki ndenge bato moko tozangaki meme bato oyo bakoki kopesa biso éducation donc yango na lelo toza ko se retrouver na babozoba ya boye
avocat za na problème te bandeko congolais tozali ko beta sauter sur place pona likambo wana avocat za na problème te avocat azui dossier oyo ndenge ba dossier c'est koti kunzu ba kusu donc il faut aluka abongisa dossier wana mais le seul moyen yango no moni papa ya bato azali ko senga ko bondela na waze ko albi le seul moyen de tirer nango kaka joie avion yaka présence na yo ezali nécessaire sans présence na ye avocat o pa ko ça le côté yango no moni tango mususu tango zo tuna ba question mboko tango zo seka ko seka na ezo loba mingi ko seka na ezo loba mingi ko seka na zo tela loba be na ye ko bi kotisa na kati na libulu oyo pona nini il fallait quand même na boya mais akoki po ko boya te avocat bako ko pesa yo même un criminel pe bako ko pesa un avocat il faut avocat ndima donc to sengi na okaka avocat ya Félix Wazekwa bunda sala kaka makasi po ete même peine wana ekomata na ndenge ya sursis po toyebi toza ko comprendre que Félix a pesi déjà dossier oyo ekoti bankuzu po nini ye moko sa négligé ki yango na ba peuple congolais botika ko critiquer avocat ya Félix Wazekwa boyeba na état nini avocat a joli dossier yango na omoni ete ba congolais mingi ezala tana makambo na bango ya ngunda akoko zwa avocat moko ya bien mais okomona ye moko bargument malamu te avocat ke na tribunal alobi kaka bamakambo ye moko mutu alobaki soki avocat réussir te après alobi nini avocat naza faute avocat za faute botala na état nini avocat azoli dossier oyo ete ya biso bakongolais il faut tozala mayele tolingaka kolekisaka bamayele na biso te na bainternet komaka bafrançais milei mpona koloba ete bino nde bato ya mayele mais na ntango ya likambo boye boza kokoka koraisonne te mpe boza kokoma n'importe quoi alors tosengi na bino bakongolais botika babiloko wana avocat za na problème te problème ezali nde Félix Wazekwa ye moko nde akotisi dossier na ye bankusu donc ndenge ezali wana il faut siko avocat abunda po ete akoka kozwa sursis ou bien toyebi te ndenge nini bakosala na banzi peuple congolais toyokani na esika wana botika kofinga avocat badu botika koloba ke azali faux avocat boyoka boyeba ete musala oyo asali soki ezalaki faux avocat balingai bazwa papier te bapesa ye mpo bandima ete lelo afungolisa biro na ye alors boyebi badossier nini oyo ye asala te oyo aresisa nango boyebi bamakambo nini oyo ye aintervenant nango te alors botika bilobela ezali na ntina te oyo tolobaki tozalaki nango yango wana bapeuple congolais bofungwama bozala mayele botika ntango nyonso bozoba tosuki wana mpona lelo merci.